Donc vous repassez. Bon, ndeko mobali na c'est un voleur. Bon, ezaki justement ba 4h je crois, toki kaka 2h. Bon, biso je formation na ba 4h ke muibi, to yebe to moni epe na kata palais. Donc na kata scène pena nenga osala na ndako batu. Donc ayibi pena mo keke biloko soza mikanda mo azwaki ayeba kitaka tsaki ba dollar. OK, za buka batol pang na kati. Na télé donc abomi pe en famille wana. Abomi si bango. Bon, biso pena to biki sarate pour moni la kulu ne zalaka ming ezalaka nde wana. Donc tellement moi ba gazi wana ezalaka to sala ko sengela to sala. Bon, to repasser ki na mukuse. To repasser ba o atubaki. O sala ki no sala ki. To moni bokangi mo yibi pa na bino awa bokangi ndeni. To lala ki et comme 3h du matin pour pas me bimaka na 4h 5h. Ba mobile abimi na porte ata la porte au fond gangi muyibi. To la muto tala boye. Télévision parce que yibaki déjà to ko sutuka ko to ko tala télévision na chambre télévision ezate. Tala ba pièce dans le sac ezate. Tala un téléphone et téléphone ezate. Tumani ko luka to moni yango susute. Na ba pièce na ngai loka na zabo na aucun contrôle 100 pièces na fonctionnaire à l'état na yebite sina ko sala ni soko ba ko yamba ngai to ba mi balé moko ke na biloko ba yibi wana biloko ya tika nge to kandi siko na aucun 100 pièces na fonctionnaire à l'état na carte ya banque carte ya fonctionnement carte na ngai ya nini ya fonction publique nyonso ba nini papier na ngai scolaire nyonso to ekeni ba yibi wana ba document nyonso na document pour sina préparer déjà sac ke soki tongo etani na zuka ka sac na memi ba memi sac wana ni surtout na téléphone ba memi ngo bakena ngo yanga na senga kaka muyibi ngo azongisa nga dossier wana na soka zo télévision na yake ndiko teka ba apesa nga sac na ngai wana na posa na na document wana po soki a lobby bien apesité na pesi une semaine soki ko kité soko kana biso mbana na olia etonde na olia ete yena nzambe ça été yena nzambe na yi mais na zo sekanda apesa azongisa nga ba pièce na nga